Bande konanga na pesi mbote mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na ye liboso na bino pona ko partager makambu ba témoignage oya batu batindelaki ngai. Eza vraiment belé pona papa Kimbangu yangwana na lina partager yango lelo na bandeko nyonso o bokolanda nga na video oyo to partager makambu bandeko wana baza bakimbangiste te bino moboyoka bango baza na bango bakimbangiste te mais bazo ba makambu expérience na bango na ndenge makambu ya papa Simo Kimbangu yona na partager yango na bandeko nyonso o bokolanda nga na video oto yoka ba témoignage ya batu oyo balobi to bondela po ete Saint-Esprit azala na biso na komba tata mwana pe Molimo Santu Nzambe ampungutulendo Nzamba bakoko na biso to pamboli to kumisio po toza malamu mingi zwana lokumu lelo lobi pe bien bela kuma masanjo la mama konzi na nguya nyonso kolo na pesio merci pour ngolo salinga ya kofanda devant caméra ko partager ba témoignage oyo na bandeko nyonso o bakolanda nga Saint-Esprit zananga Molimo Santu kamba ngai o na koloba kati nesika o na koloba ba commentaire nyonso na kotia e ute pai na Nzamba mpuntulendo sala na o papa oza Nzambe na bomoi na sengete makila mwana Yesu Masiya et protéger vidéo eza protéger na makila mwana Yesu Masiya Molimo Santu yonde zala na ndeko moko na moko kolanda video o papa na teleme nyonso ekoko déranger nga na tango oyo eza na nguya soki mokete na bonde bon na kombo ya tata mwana pe ya Molimo Santu amen. Bandeko na ngai ndenge kaka na lobi ngai mama Deli nazo sa video oyo na pamboli no bandeko nyonso merci ba obotia ba commentaire bozolanda ba video tozotia na Deline TV Nzamba mona moko na moko Nzambe amona mama na biso miezi na ba video ozo partager na biso Nzambe amona bandeko nyonso o bazolanda ba video oyo video pe ya sena biso patience na ko continuer pe na kotia pe je crois lobi ba témoignage ne eza makasi pona dépouillement Nzambe aza na biso na video oyo nazoko partager ba témoignage ya batu bandeko boyebi na saki video na lobaki ke Nzamba yebisaki nga Kimbangu na Yesu baza mutu moko pe na expliquer ki bino ke Nzambe tata Nzambe Molimo Santu Nzambe mwana bango misatu bazo former Nzambe moko Nzamba mpuntulendo donc Nzambe Molimo Santu Nzambe mwana baza eloko moko nde yangwana sikoyo na partage ki yango na YouTube awa bandeko pende belé en tout cas na yebi ke e choka ki batu esaki na ndenge nango quand même mais Nzambe na bolingo na ndeka na lobaki na batu ke soki okondima na ote ko chola te ko finga te ko yima te tika na okaka loba makambo na nga a etali nga te na kokipe na ngai te na kolanda na ngai te mais soko fingi ocholi o critiquer Molimo Santu ba kritikaka ete Nzambe na bolingo na epe na zuya ki pe ba reto eza ebele po eza temps o papa Kimbangu azobata mate papa Kimbangu azobata mate azo se réveiller na biso ndenge nazo yoka na minoka batu ya église Kimbangise batu ya église Kimbangise bazoloba ke papa Simo alobaki bana na ebele baza libanda bana nebele baza libanda do biso nde ba oyo na ba o Nzamba zo révéler biso wana nde otokomi kondima penda ke papa Kimbangu ye wana Nzambe Molimo Santu ye wana donc tokomi kondima tozali vraiment Nzambe azwa lokumu mpona ngo ya mwana na video oyo nazotiela bino ba témoignage ya batu baza bakimbangise te baza batu akimbangise te baza bakimbangise te bangwana nazotiela bino vraiment ba témoignage yango boyoka po ete batu mususu boko comprendre le boko yoka pe batu mususu balobi en tout cas ça vraiment très profond Nzambe azana biso to comprendre makambo oyo nde yangwana
nazotiela bino siko ba témoignage yango toyoka ya bato. Il s'agit kotia place to kotia commentaire, to kotia commentaire. Nazolekisa bino nanu bolimbisi. Nalekisa bino na vidéo moko batindeli ngai. Yango vidéo yango dans la micro pour boyoka bien. OK. Faina sala de ba témoignage okutu banda kala. Bolimbisi na bato botinde pe ba témoignage so boyoki onte a problème te to bandaka ko sande to lexaka ba témoignage to lekisaka lekisaka damba pesaka makasi na ba courage na ba temps ya ko sala sala ba vidéo do to yoka o. Bonjour, bonjour famille, bonjour famille. Famille en Christ, na libino mingi. Na nengaki na lobali kamboyo depuis lobby. Mais comme lobby, maman Boutinga zaki malade, alamuka ki bien te, donc moyen na loba penza zaki te. Zaki na 4 heures na opiye, na osa ba déclaration na ngai. Après, na komi place qui sengela ki na loba que Jésus akufa ki Satan za lokuta. Akanisa kiswa memi Jésus na croix nde ayokisi soni nde makambo nyonso tu ekosila ekobeba kasi kwa malokuta aza makambo oyo yamonaka na mosusu oyo yamonaka te. Après ntango nazoloba bongo nayoki kaka Saint-Esprit esoufflenga loba kimbangiste loba pe mpona ki na Simon Kimbangu diable aza lokuta atie na ndako moko ya moke ya mokuse koyange soki bakotisi ye wana lobi akufi oyo nzambe na bonzambe na ye akomisi ye na niveau ya tai wana ndako wana ekomi monene mpa na ye bango na niveau na bango bato bamonaki ke ndako wana aumela ta kokufa oyo nzambe akomisaki ye na niveau ya tai wana. Donc ndenge ndako tovandaka na bandako ndenge nzambe mpe akomisaki ndako wana mwa kikuku wana azalaki. Eloko alobai na nga naloba kaka yango wana na déclaration na nga ya 4 heures nalobaka na déclaré mpona likambo wana yango wana alobi nanga kobomba yango te. Il faut bato mingi bato nyonso badeklaraka bongo soki bazodeklare bongo nga nzambe nazozwa lokumu mpe place nazali makambo nyonso moto aza na posa likambo nyonso tu soki adeklare na makambo wana na osala mpe namonaki loboko ya nzambe vraiment nakumisi nzambe aza bien amimonisamaka na bao balukaka ye nayokaka nzambe alobelaki nga nzambe asalaki nga boye nga asambelaki bango toyoki nzambe oyo kimbangu kimbangu polengenga na mabota na biso bimisa masomba za kotia mobulu na mabota nyonso bazanga ebomba melo bamonana polele bazanga ebomba melo bamonana polele poisa kimbangu polengenga na mokili okundola milimo mikanga satana na bisika nyonso na bazamba papa kotofongola na se ya mabele papa kotofongola na se ya mai ebale monene kotofongola kangola mabombami na mokili mamonana polele poisa kimbangu polengenga na mokili okundola milimo mikanga satana na bisika nyonso
na bazamba papa koto fongola na se ya mabele papa koto fongola na se ya mai ebale monene koto fongola kangola mabombami na mokili mamona na polele poasa Zambe kimbangu sala sala doto yoki ndenge se na biso uti koloba abia zana ekimbangi sete batindela yenga video yango tindela azo bonde azo déclarer Satan za lokuta akanisaki ndenge amemi Yesu ne masiya ne kulusu ako soki ndeni na bosani kutu tana bosani kutu bandeko boyoki dispe mais nzamba alobi na ye ayoki Molimo Santo alobi na ye déclarer pepo na kimbangu Satan aza mutalokuta zana bulimsa na chongmonda zar buzana toyoka na yoka na bosani ate nanda kumoko muke ya mukuse ozomwa nzamba Satan za lukuta ate nanda kumoko mukuse boyoloba pe pona kimbangu ozomona ade alobi pe mutu nyonso akobanda kodeklare lolenge wana ata aza na problème nga nzambe na kosalela ye bon siko bandeko o boolanda nga bokota kimbangu duti ti mokolo nini boza ba 75 to ndeni ba o bokoka kondima ngo te bokoka kondima ngo te mitala na problème no nini ma biloko aboye biloko aboye penza mutu azosamba bina za utukimbangi sete nzamba lobina boye nga période moko boye na neni na kala mingi te moi kala wana penda na yebi na nga te vraiment kimbango aza Molimo Santo non nayebi te je crois ezali na 2019 mais nayebaki déjà ke namona deya papa Simon Kimbangu deya banda 2018 nde na banda omona banda 2002 namona ke mais na 2018 nakoyeba ke ezaka nde papa Kimbangu muto namona ana liputa ozomona mais nayebaki vraiment te ke aza Molimo Santo nayebaki te ke bato babengaka ye pe nzambe antoine nayebaki te ke bato ekimangisa babengaka ye nzambe nayebaki nanga te nde nazoko tozobondela tozali na retraite moko ndire tozali na retraite tozobondela nzambe ande kotalisanga makambo ebele na retraite wana alaprès nzambe oloba na nga abi na nga Adeline fo luka osala ba recherche bandeko na nga recherche eza bien saint esprit akozolakisa biso makambo mais atindaka biso mpe tosala ba recherche mpe toyeba ozomona abi na nga Adeline ndinga osala recherche wana nzambe aloba na nga na kati ya retraite wana na 2019 abi linga osala ba recherche oyeba bato o bazalaki kotambola na kolo alobaki bongo nga abi bon abi sala recherche oyeba bato babandaki kotambola na kolo soki eza banani ndenga na bia bon nga bi ok kasi ba disciple o totanga na Bible kasi ba Jean ba Pierre alobi te na lobi na yo bato lingo sa recherche oyo oyeba bato oyo nini bande kotambola na Simon Kimbangu ba o bande kotambola na Simon Kimbangu nga bi ok non sa recherche na yeba elekelanga pourquoi nzamba bengi ekolo biso to ebi la kaka alobaki kolo nga na ebeka kolo Yesu na ebeka kolo Yesu na bi ba porte bo alobi luko yeba recherche o sa recherche oyeba bato o bande ko tambola na Simon Kimbangu nazoloba na Simon Kimbangu po nga na tuninga bi o ba porte ya Yesu o totanga na Bible na sa su recherche na yeba bango alobi kolo Kimbangu bo mutu abande ko tamba bato bando tamba na Kimbangu aloba na nga bon na ebite pourquoi aloba na nga ndengwa na tuna mwa bato mais batindeli nga kaka nazo comprendre na nga mpete nzambe moka yebi pourquoi tindenga na linga na yeba alobaki malingo yeba bato o batambolaki na papa Simon Kimbangu ozomona donc nzambe na biso aza tellement malamu
tellement malamu comme tout na osaba nini kaka na ngana lobe mamba kimbangu na nini awa na 2021 nazotanga kaka banini na ye nde alobi nanga ozotanga ngo bien atikala ikosa lisumu te nzamba souffre nga bon asaki lisumu te ozomona donc nzambe na biso aza nzambe oyo alobaka donc mwana mwasi oyo amonani déjà ke aza mwana nzamba mpuntulendo duti eza te ok tokende siko na banini eza tellement ebele natiaka oyo nakoki kotia vraiment nzambe amona biso natia oyo nakoki kotia natia na oyo toyoka ba audio ya bato wapi yango ya totia toyoka yango oyo Allô, bonjour maman Denise Songa maman Grace. Na ndana luka kaka oyo kande na biko. Bolimbis na luka oyo eza tellement ebele nataka ona tia soka inere beti tokati na biso soka inere beti tokati natia wapi nanu na banda na nini oyo yango concernant les vidéos oyo salaki pona le 10 mars pona concernant papa komba papa Simon Kimbangu na lingai na loba omoni ngai naza vraiment kimbangiste te mais na lingai na loba parole moko to parole mibale pona papa concernant papa Simon Kimbangu ngai na banda na botama na kotana na église ya kimbangiste te mais na yebike esika to bande ko vanda na kin en face na biso ezalaki na église ya kimbangiste siko biso to bande ko sala ndene soki to moni bata église ya kimbangiste po biso to botami na catholique to koleli na catholique yana ngo to liboso ngana mwana sokome yana na liboso za ko tsango kilelo mais elo ni to bande ko sala soki biso to kena biso na église na dimanche to kena biso église na tongo après to yeko zonga bata kimbangiste ti basala ba programme na bango wana to tala nyonso ko église na bango oya ipeni wana ezaka polele ezaka kangama framati biso siko to zotala po to za ba neba to za ba voisin biso to tala ngamu na ngamu to tala magamu nyonso ba événement nyonso mais siko to bande ko sala soki to moni bata kimbangiste babandi ko kende na église omona to zo benga mama biso banda biso andalo bana biso tala bandoki o bakesambela na mukondi na bango ndoki bango nyonso ba bandoki oh biso to ndalo mama bo point ni no benga bango bandoki o no église ya mbangite za bandoki ngala ok problème ezate siko biso to ndeko sande ni na bayana nga to ki par exemple bata kimbangisa babandi ba prière na bango ba sisi babandi ba tinsani ko pesa mabonza wana babandi ba muda na bango na Coran tango ba beta ba muda na bango biso défilé biso to bina kaka to zobina quartier mo to vanda ki vraiment ko na ipeni wana quartier mo ba zaki vraiment to kimbangisa sauf biso to bana ba biso bata papa Honda ba biso ba kimbangiste mais biso vraiment to zalaki vraiment bata catholique vraiment sikoyo biso na yebi nanga kimbangiste ndenge biso to bande ko bina mais na yebi ke bato yo église na bango komona mungo kimbangiste mais ngana nanga te kimbangiste zo la nini basambela nani tande na bato yo kama mama na biso alobaka ba bandoki mukonzi na bango za bandoki na tuna pete mukonzi na bango za nani kombo ni nani na yebi nanga pe makam na bango te eloko te sikoyo tango na voyager tango na yeko voyager na tikala pe kokota na église ya kimbangiste te tango na voyager na yeko koma en Europe na Londres na vandi na ekoza na ba 2019 na 2019 to 18 to ba 10 pe à peu près to na bosani ani na vandaka non 19 te foi ça na 15 ou 14 foi ça na 2015 bolimbis na na lala kam ko mususu na lali nanga na moni ba esobe ezalaka neti moni mabelo ezalaka neti na nzela bandu de vanda vraiment siko ba matiti ezalaka mikusa mikimiki ezaki neti ne sobe ndengwana mais sika moko balongola matiti na moni ba mame bele basala cercle bakanga bango na bakata chaîne moko nene ba mama makolo na maboko na bango pe mutu moko chaîne sike bandelaki etaki mwana mobali kaka moko na katikati na bango mwana mobali wana nde yende mutabande ko simba chaîne mais tango na tali chaîne wana ba mame bele bazaki wana basala ka cercle mais chaîne utaki kota mwana mobali wana pe chaîne wana kangeki na maboko na bango sikoyo chaîne wana tango na moni ba mama wana ngalbi premier tour na kenga ngalbi ba mama ndeni bakangi bango na kengi sikoyo na bandi ko forcer na fond la chaîne na bibisa ba mama wana na ba chaîne wana na bandi ko luka na fond la ba mama wana na ba chaîne wana mais na kokate chaîne wana makasi ba mama bazolela
bazolela fongola biso ede biso nga na lobi nazokoka te chaîne wana soko simbi yango ezalaki makasi moko ya kosakana te na meki na fongola bango naokoka te soki bango bazobenda neti bafongola papa wana atelemaki ya mobali wana azobenda bango alingi te balongo na chaîne wana alemba moko na longo na nga nazongi liso kote nazalaki ntango nazongi kote nazalaki bayebisi nga moto mwana moko ya moke aye kobenga nga lobi ya kotala aye nga lobi o na ya kotala ye eza na nango mbala moko nazwi nzela nakimi mbango nakei ntango nakei il fallait naleka kote bayebisaki nga ke moto moko aye nakende kotala mais ngai naleki miso na ngai beti lisusu kota bamama wana bachaîne ngai alobi telema motema na ngai ezoloba telema balobi ke nga nakende kotala nakoki kotala kanga moko te nalingi nakende kotala ensemble na bamama otika nasosala to nafongola bango lisusu nakei lisusu nabandi kofongola bango bachaîne ezalaki makasi vraiment chaîne ezalaki makasi nazofongola bango naokoka te bamama wana bazolela bamama wana basalaka cercle chaîne wana ekanga bango na maboko tina makolo bazolela chaîne wana ezalaki ekangi oyo eleki na mosusu baolela makasi mbala moko bazolela nazoluka nafongola bango naokoka te ngai nalobi na sa motema ngai nayoki na sa motema ngai soki omeli omona moto yango te tika nakimi mbango ngai alobi nakende kotala ntango naketala kaka esobi o nde nalobi ka ndenge mabele oyo evanda na kota nzela bandondo ezalaka mabele wana evanda natali boye likolo na sky na likolo nango namoni papa mo boye alati liputa ya pembe atelema na kibukonzi na ye azongenga ngai alobi tata oyo ya moto mwindo ngai alobi poni boye kolakisa ngai tata oyo fali bolakisa ngai yesu mpo yesu balobi aza mondele bongo tata oyo lisusu boye kolakisa ngai likolo oyo atelemi azoloba eloko te me azalaki na kiautorité moko ya kosakana te azoloba te aza ngai nango juste natali kaka tata yango ndenge atelemaki alingaki maboko na ye atelemaki vraimen na kibokonzi na ye ngai alobi nabandi koloba namoni kaka na longwe na ngai mbala moko nazwi nzela naye kozonga ntango naye kozonga na ngai ntango nazongi mbala moko nalamuki boye ndoto ntango nalamuki na ndoto ngai alobi bongo sikoyo na kosala ndenge nini nalamuki na tongo nabandi nakanisa nayebisaka mpe mobali nanga ke dadi naloti moto mo boye na likolo atelemi boye me nandimi nanga te aza yesu mpo yesu balobaka ke aza mondele nde nini ye aza moto mwindo naignore na nga ngai alobi nakota na nga computer na ngai na bato kotala bamakambo na ngai ntango nakoti computer nabandi kotala bamakambo na ngai namona moto yango oyo ngai namonaki na likolo ye wana na computer bimi ntango abimi na computer nalobi nagangi ngai dadi yebotala ngai alobi moto oyo nakanisa nayebisaki yo lisolo tala moto yango oyo ngai namonaki na likolo yeyo alobi moto oyo wapi ntango aye kotala boye alobi bino basi bozalaka nde nini me kasi mobali oyo bapriere na nini na bataki mbangisa ye te papa simoki mbango balobaka papa simoki mbango alobi papa simoki mbango seki bayoki mbangisa bapriere ye na ndenge nini te bakimbangisa wana ye azalaka mokonzi na bango na eglise boyeboye soki ye moto asala eglise akimbangisa ngai alobi sikoyo ye bapriere mpo na ye na sens nini mpo yesu azalaka mondele mbongo ndenge nini ye vraiment namonaki na likolo azalaki mokonzi moko ya kosakana te ndenge namonelaki bongo ndenge nini nabandi kotala namoni mpe bakomi papa simoki mbango nabandi kotala bahistoire na ye namoni batémoignage nabandi kolandela moto esalinga mpasi nazwi na telemi na longwe ngai alobi tata oyo juste aza nani mbala moko sikoyo motu na ngai mikolo yango antuka nazalaki na motu problème ya motu na sens ke nazolobaka esika nyonso na kotelema tata oyo balakisi ngai likolo wana aza nani yesu azalaka bongo te fali bolakisa ngai yesu bino bolakisa ngai tata oyo juste aza na moto bataki mbangisi sikoyo ngai na bataki mbangisi ezolakisa nini égalité na biso eza nini ngai na kotaki mbangisi te mpo nini bokende kolakisa ngai moto akimbangisi tata yango sikoyo akimbangisi aza nani juste tata yango nakomoni mokolo nini nazokani tata oyo nabandi kokana papa simoki mbango tata oyo mokolo na omona ye nazoluka ye kaka funa mona ye antuka tata oyo nayebi te juste aza nini azosala badésordre mingi na kati na mboka oyo mpo bato mosusu ndenge natali batémoignage baloba nzambe abandi koloba nzambe aza nani bato wana baloba nzambe aza nani nazalaki mpenza motu na ngai sikomaki moto likolo ya papa wana namonaki na likolo wana na nde natalaki batémoignage na ye ngai alobi ye azosala désordre mingi bato baloba boye sikoyo tolanda nani tolanda yesu mondele to tolanda ye mbala moko mokolo mosusu lisusu nalali ntango nalali nayoki bato bazoyebisa ngai yaka yeyo azoleka azali yako kotala mama na ngai mama Deline nazwi nzela ntango nakei kotala nakei kokuta omoni na kala na Congo Kinshasa ntango tozalaki kuna tobandeki kotala basinema moko basinema wana tobandeki kotala babandeki kotya elamba pembe na mire soki batye bilamba pembe na mire omona bazokotya bavideo tozotala bavideo bamakambo surtout film ya Jésus tobandeki kotala nde tobandeki kotalela yango na niveau akini nde ndenge namonaki namoni batye neti kitendi moko na eza mpenza batyaki kitendi te me naomona neti na mire kaka neti filme moko boye ezoleka na mire naomona kaka ndenge film ya Jésus ebandeki koleka naomona papa le même papa nga namona likolo azoleka asimbaki mwana moko ya mobali na maboko azoleka azokima mbangu ndenge ozomona azokima mbangu mama na ngai mama Deline okima mbangu neti azokima mbangu azokende abunga me azokubunga te soki par exemple abandeli na ebandeli ya point azokima mbangu na mwana wana mbala moko akozonga lisusu me esika azalaki mwinda makasi ezopela mwinda makasi ezongenga
na filme wana ezaki neti filme azotambola mais soki akei asimbaki mwana moko ya mobali na liboko na ya droite soki azokima mbango azozonga soki akimi mbango akomi na kwe okomona ye abimi lisusu na ebandeli ya place wana kaka abandi kokima lisusu nga sikoyo nalobi nga alobi yo tata oyo ntango ngai nakei bato ebele bazalaki telema namonaki ye nalukaka ye na moi nalobaka na ye na moi soki namoni ye vraiment papa oyo nakotuna ye mituna ebele mpo azoderange bato mokili azolobaka ye aza nzambe aza boye bazolobaka ye aza nzambe mpo ndenge natalaka témoignage na ye ngai alobi non papa oyo telema azoderange mokili antuka funa tuna ye azalaka nanu juste telema sikoyo namonaki bato bazalaki ebele oyo bandeki kosolola na ye bazotunaka ye makambo ngai nakipaki wana te nake mbala moko napanzi bato wana nalobi papa oyo lelo nakangi yo ngai alobi yo juste yo papa ozalaka nani mbala moko asekaki nga alobi mwana ozotunanga nini ngai alobi papa omoni ndenge yo ozoderange mokili bato mitema nyonso eza kopalanga na likolo na yo na nkombo na yo bato mosusu baloboza nzambe bato mosusu baloba boye ojuste yango yo ozalaka nani yango nakanda vraimen natunaki ye ojuste yo ozoderange mokili oza nani mbala moko papa wana abandi koyebisa ngai boye mwana na ngai nakoyebisa yo boye nzambe oyo akela yo akela mpe ngai wana ntango azoloba bongo azokotelema te mama denine aza kotelema te ma azokimaka mbangu na mwana na ye na liboko ya droite ndenge asimaki kaka mwana moke bongo soki azokima azozongela soki akimi akei na suka ndenge afilme ya jésus ndenge tobandeki kotala bafilme wana soki azokima akomi na suka azongi lisusu na ebandeli me ngai natelemaki kaka na otala neti filme abandi koloba nzambe oyo akelaki yo akela ngai yesu masihi akufela yo akufela mpe ngai me ngai naza molimo santo oyo yesu alobaki akotindela bino nde eza ngai ngai alobi yo molimo santo oyo yesu alobaki akotindela bino molimo santo mpo aya kosunga bino eza ngai mpe makambo ebele natunaki ye me ngai vraiment oyo nazalaki intéressé vraiment na likambo ezosalanga mpasi makasi oyo bandeki kosalanga mpasi makasi oyo ya jésus christ oyo ya ndenge bazolobaka ye aza nzambe ye aza boye nde eloko mpenza nga vraiment nazalaki nango concerné vraiment nayoka makasi ezalaki yango wana nga alobi ok telema ye alobi aza nzambe mais non sorry pardon ye alobi nzambe asala mpe ye yesu masihi akufelanga na ekolozi akufela mpe ye aza molimo santo nga alobi ok na makambo ebele alobaki na nga nabosa nango me nakangaki ka wana mpo nazalaki na mpasi makasi mpo na koyoka nazalaki na besoin nayoka lisolo na ye ye aza nani bana moko natiki ekala bibai tikala nalongo nanga natiki mpe na bato wana bato bandeki kotuna mituna ebele bato bazalaki ebele ntango sikoyo naye kolamuka nayebisi mobali nanga dadi oyebike motu wana namoni ye lisusu alobi na ndenge nini ngai alobi motu wana namoni ye ayebisi nga ke nzambe mpe akela ye akela ngai akela ye yesu masihi akufela ye akufelanga mpe sikoyo ye aza molimo santo dadi na ngai alobi tika bino mpe makambo olobaka mpe ngai alobi tika ngai totiki na biso ntango totiki wana ngai na ndenge ngai nazwelaki makambo na nga eza kaka ndenge mama denine ozolobake motu akolanda makambo ya oyo ozoloba concernant na papa simoki mbango alanda oyo akolanda te atika na ye eza malamu eza solo mpo na nini oyo nga nazwa yango oyo oyo nga namona vraiment yango oyo sikoyo ngai nakoma kodefendre nalingaka te motu asakana na papa simoki mbango nalingaka te motu aloba mabe mpo na papa simoki mbango mpo na nini ezala na bible balobi yango sakana na yo na yesu masihi me motu akosakana na molimo santo lisumu wana ekolimbisama te yango nalingaka te ata motu ata bato surtout balingaka koyoka komba papa simoki mbango te nalobaka na bango komba papa simoki mbango mpo bafingaka kaka ata bandeko na ngai nayokela bango maosi sikoyo yesu bango kaka komba papa simoki mbango babandi kofinga oyo vieki mbango wana bino bolobaka vieki mbango sikoyo ngai nakoma nalobaka nzambe nakoloba komba papa simoki mbango vraiment na bato te naloba yango na bato mosusu sikoyo ngai nakoma kodefendre papa simoki mbango na sens nini na sens naloba na defendaka ye na ndenge na biso bachrétien na biso ata bata groupe de prière tolobaka tozolanda nzambe tata mwana molimo santo nzambe tata akeli biso akeli mokili mobimba akeli mpe papa simoki mbango yesu masiya ayaki akufeli biso akufeli mpe papa simoki mbango molimo santo ayaki mpona kosunga biso ndenge jésus christ atikela biso parole ke ye na kotindela bino molimo santo ndenge ngai nadefendaka nzambe tata mwana molimo santo bazaka motu moko ndenge obengi nzambe mpongo tolendo tata nzambe mpongo tolendo ndenge obengi yesu masiya ndenge obengi molimo santo papa simoki mbango eza baza motu moko mpona nini pouvoir o nzambe tata nzambe mpongo tolendo aza nango na pouvoir o yesu masihi aza nango na pouvoir o tata simoki mbango aza nango molimo santo eza ndenge moko pouvoir eza moko pouvoir wana eutaki epai ya nani epai ya nzambe mpongo tolendo nde yango atiaki na yesu masihi nde yango mpe eza na molimo santo mpo soki osengi ntango tosengaka na nzambe mpongo tolendo tosengaka na yesu masihi tosengaka mpe na molimo santo oyo nyonso tosengaka ekokisamaka soki vraiment oza na kondima ozosenga ekokokisama ndenge ekokisamaka seke yango moni ndenge nga na expliquer yango moni bato ya kimbangisa babengaka nzambe molimo santo babengaka papa simoki mbango aza molimo santo na sens nini mpo bango misato aza kaka motu moko tata mwana molimo santo baza motu moko ndenge mpe oloba yesu masiya aza moto mwindo eza ya solo ngai nalota yango mpe namona yango yesu masiya avisitanga na ndako na ngai kutu ntango avisitanga ase transforma koma mwana na ngai moko na kati na ndako nga kutu nabenga mwana na nga naluka yo mwana na nga moto ye na ndako oyo mwana na nga alobi mama naza na chambre ngai te me ntango conviction na nga na kati na motema ebande kolobela nga mokolo nakokutana na yesu masiya nakotuna mituna nga nazalaka nango makambo eme nazalaka nango ezolobela nga sikoyo ntango namonaki yesu masiya comme mwana na ngai ya jeune garçon ya mwindu
tango namona ki ye maloba na kati conviction nanga na kati na motema ezo yebisanga oh yo lobaka soko moni Yesu masiya kotuna ye makambo nyonso longa kolekaka otuna ye kasi ye tuna ye te ezolobelanga bongo kasi tuna ye deja moni ye te nga moko nayebisa ye na tuna ye azaki mwindu nayebisi ye Yesu masiya telema bana nanga bazoya kodéranger nalingi na tuna ye makambo nalobaka na kotuna yo se transformer okoma lolenge mosusu po nasolola na yo po bana nga bamona yo liso te badéranger te nde alongwaka kozala moto mwindu aye ko se transformer a community glace o wapi glace o ya mai mais tango na pesa tango na bande ko tuna ye ne bandeli histoire to zalaki na ngona ye ba conversation na biso tango na yebisa ki na komaki apesa ki ayebisa ki na zwa portable to na zwa computer to iPad na banda ko koma makambo ngana zana ngo besoin ya yebisa nga tango na bande ko koma tango amoni ke ndenge na zo koma écriture ngangeza ki bien te tango ya zui glace wana na vandi sa na yebisa ya vanda na kiti na nga ya lobino kiti na yo ko mama nga te problème ezate avanda na kiti na nga ko telema na ye glace wana ebima neti mai te na kiti na nga tango azwi papier azokoma na kaye na nga papier na nga wana bande ko komela epola te mais azaki glace a se transformer comme glace et comme neti a comme azaki moto mais a se transformer comme glace a comme moto ya glace penza glace wana o ice to benga na ice na anglais a comme neti ice tango azokoma na kaye na nga glace wana mai ekota kite na papier na nga to bik ekomaki na mai te tango pa lobike akende kolakisa nga makambo mosusu na mai tango akei azwi mosapi na ye azotambola aza glace me totamboli na ye mai mpe ezotanga te tango tokomi mpe na mai asali cercle po abanda koyebisa nga makambo na kati na mai wana tango akoti mosapi ne na mai glace wana ndenge azalaki glace mai glace wana ebukanaki te esilaki te ke po akoti adinisi mosapi na mai yango wana Yesu masiya source nango ye source na ye aza moto mwindu mais akoki ko se transformer ne loko nyonso alingi o akoma mundele o akoma moto mwindu akoma boyi mais ebandeli na ye nde aza moto mwindu mais akoki ko koma pe ndeke soki alingi akoki ko koma pe ndeti glace ndenge akoma ki glace na misu nanga pe glace wana eza neti mutu azoloba azokoma aza na makolo azoniata mais mai ezobima kote na nzoto na ye te akoki ko se transformer akoma nzete moto kaka ye mais source na ye aza moto mwindu mama delini yango na yebisio makambo yo lobaka nga eza na makambo susu o ezake yo lobaka ngo ngasi na monango mende bososoli naza nde na distraction mingi yango wana bososoli eza na nga te yango wana me nayebi ke ndenge olobaka Yesu aza moto mwindo o bakondima na bango te bavanda na bango me o nga na mona ayaki comme mwana na nga jeune garçon na nga comme jeune garçon na nga baza bamapasa na ye nelongi ya mwana nga me nga nakanisaki ke mwana oyo mwana oyo anga azalaka na ndako ye moto ase transforme na bengi mwana nga oza wapi na koloba kombo na ye te po batata mosusu bakoyo to nini na bengi mwana nga mwana oza na ndako to yo moto komi neti tato neti jeune garçon ayebisinga mama nga naza na nga na chambre arépondre nga nde namemaka Yesu masiya na cuisine na nga napesi ye kiti avanda me motema na nga telema na vie en vie boye ndenge naza na kibomoto nalobaka soki namoni Yesu masiya nakotune makambo ebele nakoyebisa ebandeli ezalaki ndenge nini ndenge mpe motema na nga parole wana eyaki kati na motuna nga kati na motema na nga ke me tuna ye yo olobaka soki omoni ye okotuna ye makambo okotuna ye ebandeli ezalaki ndenge nini ozalaka na makambo ebele okotuna ye me tuna ye kasi ye omoni ye te ndenge ezalelaki me alataki atiaki différence na mwana nge ezalaki ye atiaki esui mpe na kingo omoni ndenge tozalaki na congo olingi okesokolo ozwi esui otiango na kingo ndenge mpe ye azalaki mama deli merci okende liboso na papa Didier boke liboso oyo bozopesa oyo bokabolaka eza ya pamba te bokabolaka nde bilei ya solo po eza na makambo ebele olobaka soki obandi koloba nga natalaka kaka boye nga ndenge nini mama alobaka makambo oyo me ngai siko problème na nga ndenge kaka nayebisaki ndenge kaka nga naloba problème na nga nde naza na problème na bavision nyonso nga nazwaka nayebi nanga kososola yango te omoni nayeba nanga kososola yango te mpe nalobaka nanga yango na bato te soki nalobi yango na bato balobaka kaka elongwa yo soki ozalaki na congo soki ozala na congo yo soki ozala na congo lingaka ozala mama bikuti soki bato balobi nanga boye nakitaka mbala moko nalobi bakoma mona nga ndoki to nini tika ezala ta makambo ya corona ntango eyaki ntango eyaki makambo mo boye olobaki ya batonga wana oyo bakotia biso boye mpona kosomba avant ya kokota na shop makambo olobaki video wana osalaki nga mpe nalota yango deja mama na ngai nalota yango nzambe alakisanga yango ata avant tokota na lockdown nalotaka yango ata lockdown ntango esili ke avant bokota na shop fo ozala na tonga wana mama nalota yango nga kutu naboyaka kozwa tonga naboyaka na bana nga toboyaka kozwa tonga na ndoto wana mpe batortiranga kosaka na kutu te batokiselanga maa moto batiango mungwa batortiranga kosaka na te batimola libulu na esika batiaki biso na molongo balobi ya Yesu bazalawa siko tala siko tonga ngo tozoloba tonga ngo eza nango eloko te kosala eloko te balobaki tonga eza malamu me bakabolaka biso na ndoto na nga na vision na nga wana bakabolaka biso balobi oyo bakozwa ya tonga balobaka oyo ya Yesu bazala awa batia molongo awa oyo ya biso batia molongo ya bango bazalaki plein ebele oyo mpe bazwaki batonga deja bakomaki neti bavampire balataki bilamba mwindu na basafata mwindu wana batobola bilongo bakomaki bongo bato ya tonga bazalaki ebele me
bato ya Yesu bandimaki kozwa tonga te balobaki ke ngana za ya Yesu na kozwa tonga te ngana zaki moto liboso bana nanga bazalaki bato non mwasi moko musulman pe abongwa naki kana ngonga wana lobi ngai na landi Yesu azaki na bana mibale azaki na sima nanga na mulongo ya misatu bana nanga bazaki na sima ya mama wana musulman wana ti na sima musulman wana ba ti molaki libulu na yebite soki libulu wana ya munde soki ba torturer biso babande ko balingani baba na kubwa biso ba torturer nga ba tokisanga ma moto na nini na mungu bachango na mungu babande ko torturer ngai pona nini pona boyi kozwa tonga pona lobiki na za ya Yesu bakamo eske awo bato ya Yesu bazali ngana lobanga yes ngana za ya Yesu na lakisa ki musapi nanga na lobi ngana za ya Yesu na kozwa tongo te nde kande zwaki bango nzoka bato ya Yesu pe bazawa ale kocha bato ya Yesu kocha mulongo kuna ale bato ya ya biso kocha mulongo ya bango ya batonga bazake bele bana nanga pe bazwa tonga ngote ngape na zwa tonga ngote pona nini concernant na ndoto tangu mama na ngai tangu babandi kozwa ndo tangu babandi kozwa batonga wana na kibomoto tangu na lamuki babandi kozwa batonga wana na kibomoto oyebi nini GP nanga docteur nanga biso neto benga GP na Londres GP nanga senga ngana kene kozwa tonga bato ya NHS ba sengi na kene kozwa tonga oyebi nini koma kina nzoto nanga na koma kina allergie ya medicine ya kisi nyonso na kolia fona zala makwanza fo kisi nyonso na ego bako cha na komela fo na koma na makwanza na nzoto nanga na koma ki allergique ya biloko kolia ya kisi siko ba yekoloba tangu balimba pesa nga tonga balobi tangu balobi ke na komi tour ya tonga nanga balobi mais mwana mwasi oyo azana problème ya allergique na nzoto na ye soki to pesi tongo akoki kokufa poto yebi biloko bachaka na bachaki na tongo na bakisi yango te nde esika mama nazwa tonga wana te soki tembele nazwa kango ozomona ata corona wana ezaki corona te ezaki milimu ezaleba ngana lota corona wana ezaki batu milimu mabe soki otelemi kaka boyo ovandi boyo bandiko koyoka bandiko lobaka kombo ya corona wana ebande ko kima mbangu ekoti kati na yo ebomi yango batu omoni batu bande ko kufa mingi corona wana ezaki milimu ya satan soki kaka otelemi bo ngana mona corona na balabala komi mutu avanda ki azozela kaka mutu akoloba kombo ya corona soki kaka mutu alobi kombo ya corona balakisanga soki kaka mutu alobi kombo ya corona akokima mbangu akeya kekota na nzota mutu wana na ndako mutu wana koti abomiye alobi ngai corona na vanda kinanga bino bozo benga ngana kombo boko benga ngana sala boye bobengi ngana sala boye bobengi nga yango wana omoni nazokotaka na banzoto na bino na bandako na bino nazokoboma bino corona ezalaki corona te ezalaki molimo mabe molimo satan nda bade abimiselaki kombo wana ezalaki molimo satan soki olobi yango kaka akoti na ndako na ye koboma yo omoni ndenga na lotaka ba makambo mama nalobi yango bien te ne nzamba pambola yobokende liboso makambo bolobaka wana en tout cas ezana batu ndeka olobaki ezana batu deja siba mona ngo ezana batu bayebi yango mama na ngai kende liboso o akoyoka yoka ngongo tokomi eza bampangi nzambe ta yungula mubi yungulu bampangi nzambe ta yungula mubi yungulu nzamba zo yungula o akoyoka nzanga cheli kolo o akoyoka ta kokita koi bino bolobaka o bozoloba biso ba o tokoyoka ba o ya nzambe bakoyoka biso ya nzambe tokoyoka ba o bakoyoka te wana etali bango ba vision sito zwanga bandoto sito lotango mama bokende liboso nzambe abakiselo ya mingi koleka esengo ya kozala nayo na kati na mokili nzambe azwa lokumu ndenge atindaka na kati na mokili na mobali no ndenge boza ensemble azoko yo zo supporter papa papa azoko supporter bokende liboso merci bandeko toyoki se na biso ndenge auti koloba toyoki ye naza na video mona ko préparer mpona kolobela likambo ya batonga nde bato bazwa batonga nde bamosusu balobi ke moto nyonso azwa tonga komona bokonzi ya nzambe te bilo moko na olobela yango epuis na olobela likambo ya ndenge toshanja banationalité makambo namonaki nzambe atalisaki nga na kolobela yango na bavideo mosusu nzambe azala na biso donc toyoki wana ezalaki vraiment molai donc nzambe azwa lokumu mpona témoignage oyo toyoki biso moko ndenge alobi bazalaki na Congo kutu mama banda bakuna bato wana bandoki boye me aye komona papa Simon Kimbangu atelema na mapata mobimba donc nzambe aza vraiment malamu azwa lokumu totia oyo so inédité kokika tokati comme ça tokosala mosusu tokontinue ba audio mosusu eza telme belenge kuna tano ya mike me na nde lokwasi na bandaki on ayebaki te ke eza molai bongo na kontrolaki te nzambe mokaka alingi bongo toyebi ke tozwi ya motuya oyo euti wana tozwa mosusu oyo nauti kotia wapi yango bolimbisi bon totia na o shalom shalom mama Adelina boni mama oza malamu
ngai mpe naza bien na ngolu ya nzambe azobatela nalingaki natikela ngo kaka message mama Adeline par rapport ya message mpe oyo mama na biso Angèle a partagé lelo donc vraiment motema mpe nzambe atouche ngai na loba mpe oyo ngai mpe namonaki en tout cas ngai mpe ndenge kaka tobondelaka nakotaka mpe ba YouTube mpona kolandela vraiment bato kotala ba YouTube bato balobaka kaka namonaki papa Simon Kimbangu abimelaki ngai apesaki message boye mpona Congo en tout cas ngai nakomaki intéressé ya kolinga kolanda vraiment nayeba yango papa Simon Kimbangu aza nani nayeba mpe histoire na ye na ndenge nakomaki mpe kolanda yo na ndenge mpe okomi kolobela biso makambo ya papa Kimbangu papa Simon Kimbangu yango omonaki ke eyaki kosala ngai mpe nalobaki te nameka nanu koyeba histoire nakotaka na YouTube nakendeke koluka vraiment mpe nayeba soki aza nani asalaki nini nayeba mpenza mpe histoire na ye en tout cas histoire na ye nayebaki yango te tala mpe nayaki mpe kaka koya mwana moke na poto histoire na ye mpenza nayebaki te nakomi kosinterese na histoire nazotala mpenza makambo na ye vraiment naolandela yango koyeba mpe soki azalaki nani diku mbala moko tant tokomi kobondela na yo ndenge olobaka kaka tozobondela nzambe ya Pumbutulendo tozoprie eyaki kokoma ngai mokolo moko nafandi tosili priere kaka kolalali mbala moko nakomi koloba nzambe ya Pumbutulendo yango aza nani sikoyo yo ozali kolobela biso tobondela nzambe ya Pumbutulendo ngai sikoyo nalandaki ser moko mpe ser wana alekaka mpe na YouTube aza mpe prophétesse mama Mikaele Fabiola nayebi te soki olanda message apesaka ya nzambe ayebisi ye ndenge tosambelaka nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob tosambelaka mpe nzambe ya Kimbangu toyebaka mpe nzambe ya Kimbangu epuis alobi amonaki papa Simon Kimbangu ayaki na ndoto na ye bazobenga ye nzambe ya Pumbutulendo sikoyo nazwi confusion nalobi nzambe sikoyo nzambe ya Pumbutulendo oyo ye alobi kuna ke papa Kimbangu abimeli na kombo ya ye papa Simon Kimbangu ase présente epa na ye ke ye aza nzambe ya Pumbutulendo sikoyo biso kuna mpe na mama Adeline kuna tozosambela nzambe ya Pumbutulendo nakoti na confusion nandi koloba nzambe est ce que ye sikoyo nzambe ya Pumbutulendo oyo papa Simon Kimbangu nde aza nzambe donc mama Adeline nazwaki confusion makasi et continue bandeko kolandisama na confusion na ngai nazwaki mama Adeline naye kosala na lali bolimbisi bandeko nazotiango na rapidité mpo ekende biso mwa rapide naotiango na rapidité mpo baaudio eza tellement ebele toprofite toyoka quand même mama Adeline nayoka momongo ezobela na kanda ezalaki na kanda azoyebisa nga kosakana na kombo wana te ya nzambe ya Pumbutulendo eza le Dieu le tout puissant le Dieu créateur na kanda mpona komaki koyeba nzambe ya Pumbutulendo yango nakomaki kosokola koignore nayoka na kanda nalala si apongi mongongo ezobelanga na kanda nzambe ya Pumbutulendo eza le Dieu le tout puissant kosakana na kombo wana te eza le Dieu le tout puissant mama Adeline nalamuka napongi na fanda na nzambe oyo nini nayoki na fandi eleki mama Adeline ntango nazwi message wana bongo nakomaki koprie nakomi kosenga nzambe alakisa ngai yango papa Simon Kimbangu aza nani na nde nazwaki na kanda wana nzenge nzambe alobelaki nga mpona ya kombo ya nzambe ya Pumbutulendo nakomi siko kotuna nzambe papa Simon Kimbangu yango aza nani nakomi siko kosenga nzambe alakisa nga sini moko oyo ya papa Kimbangu nakomi kobondela mama Adeline nabondeli namona liboso na ye komona papa Simon Kimbangu namoni ye afanda na Lola akangi Lola mobimba afungoli maboko na ye boye akangi Lola mobimba likolo na Lola atandi Lola mobimba na maboko na ye boye nakompela yango te nabisani oyo sikoyo elakisi nini mama na ngai nafandi na continue nakoti sima ya misika moni bagarso moko bazoloba papa Simon Kimbangu abelaki bango bazotémoigne nazolandaka makambo wana kaka donc epesaki ngai trouble moko na kati ya motu na ngai nakomi koluka kaka nayeba eza nini naye komona deuxième confirmation naye komona balakisi ngai papa Simon Kimbangu ndako moko famille moko bazalaki na kati ya ndako wana ekokani omoi ndenge tremblement ete esalaki na Turquie ndako ebukamaki bato bazalaki na se ya babeto ya bandako wana oui namoni famille wana na se ya mabele ndako ebu immeuble epanzani bazalaki na se bato bakufaki famille wana bazalaki kuna na kati bazobela nza Simon Kimbangu aya kosunga biso Simon Kimbangu yaka kosunga biso bimisa biso awa mama Adeline namona lumière moko ebima place ba famille wana bazalaki ekeye koéclaire place bazalaki lumière moko ebima kuna baye kobimisa bango na kati ya esika ya libulu oyo bazalaki na se ya ndako babimisa bango sain sauf famille wana mobimba babima na se ya libulu donc babeli ke Simon Kimbangu ayaka kosunga biso bato nyonso bakufaki na immeuble na bango bazalaki na sel bakufaki te babimisa bango na se ya banini immeuble oyo ebukanaki sain sauf famille wana papa na mwana na mama na babebe babima donc sain sauf nazwa message wana yango nayebaki natinda yo audio parce que bozobela makambo yango ngai moko nayebi ata makambo papa Simon Kimbangu tolaka nakola nayebi ata makambo yango te mais tata kola ndenge naza kaka naye komona yango mpona komeki kotuna nzambe aza siko nani azalaki nani na Congo asalaki nikolanda kaka bahistoire na ye nde naye komona makambo oyo te nakomi komona yo pose komi kolobela yango kuna atuka nazalaka na respect nango nalingaka mpe akotia commentaire te ke naloba mama Adeline oyo ayomema biso na libunga ngai moko namona yango sans kutu ke yo ubena na wana yo kutu obandi kopesa biso makambo tokomoloba ngai namonaki yango
donc yango kana ngana loba vraiment nzambe ye moko yebi oyo vérité et bon mama ki ekosuka kaka na kobima et comme kobima vraiment naza wana tikali boye na tuka na mona ki makamuna mona ki yango na bité na tika na partager on peut na bino mama Adeline donc message na ngai pe yango na contribuer vraiment merci beaucoup nzamba pambola bino shalom shalom. Nzamba za malamu bandeko toyoki ndenge sere na biso alobi en tout cas no comment donc o toyoki tokende mbangu tosuki wapi bolimbisi o toyoki tota oui na bosani loko moko mama ezape moto ya makasi na bosani yango il fallait kana compléter yango pe na mona ki mama Adeline pe apesi ngai nzembo alobi na nga zwa nzembo oyo nzembo oyo soki boza malade soki boza malade bozo bela zwa nzembo oyo bokoyemba yango bokobika mama Adeline nalamuka nakanga chanson te nakanga nzembo wana te nalamuka na pasi na motema nalobi Seigneur nakangi nzembo te mpo na nini apesaki ngai nzembo nini toyemba soki toza malade toyembi nzembo wana tokobika na nzembo wana me nakangaki yango te en tout cas bamerveille na ngai donc oyo ngai kana partage nango vraiment yango na mama Adeline expérience na ngai mpe oyo ngai namoni moke nde yango nabaki te natindela yo vraiment audio lelo nasala nyonso tu natinda audio naki kogarde makambo ya boye te kati na ngai nakoki kogarde yango te merci beaucoup mama Adeline. Nzamba zwa lokumu toyoki ndenge alobi ke papa Simon Kimbangu apesaki nzembo ayebisaki nzembo wana so boyembi yango ata ozalaki moto azalaki maladi moto wana kobika me alobi ke akanga nzembo wana te bandeko na ngai yango na biso ba oyo mama na banzembo kaka tobeta témoignage ana Sœur Angèle tolobango kaka na nzembo Kimbangu polengenga na mabota na biso bimisa masambaza kotia mobulu na mabota nyonso bazanga ebomba melo bamona na polele poisa ekundolaka mabombami ekundolaka bo makamba boye nzamba boye tozwa ye wapi en tout cas donc yango wana bana nzambe bazali sengo na nga komona ke tozali bato ya Kimbangu bana ya fumu Kimbangu tozali bozoyoka baza bakimbangise te bango yo bazoloba toluka eska tokomi oyo totie bon totia sikoyo oyo frère na biso pe amonaki pe makambo totia ye nakei na mboka moko azalaki lokola nakomaki na mboka yango sika ntango nakomi na mboka yango nakomi nazomona bato bazalaka na badifficulté bato bazalaka na bavi moko ya pasi bato bazolelaka kaka baza na baproblème ebele basolution eza te kuna bato kobela kuna banzala kuna maladi kuna boyadi mais bato oyo ndenge nini baza na mboka boye baza na pasi kaka bo ndeni oyo eza mboka ndeni mama natali boye namoni tata moko boya mokolo ya koko azoleka asimina nzete azoleka vraiment na katikati ya mboka tanga natali tata moko natali nabi mais wana papa Simon Kimbangu nabi oui nabi non natali boye eza mais asedegizaki nabi ezayi bango na komoyebisa bata mboka nabi mais bino bozo nyoka na mboka na bino bozo na papa Simon Kimbangu azana mais pona nini te boke komona yebo solo na yebo poser ba problème tant mususu akopesa bino solution libo fanda ka bo nyoka maka boye babi na tika mama papa mwana zela biso yo ndimilaka bato na bavantiye monga pambana solution na kopesa biso yaza azanani awazani lo ma osa rabi non bokende quand même boyoka na masolo na bama mbele bokenda no solo na yi abi rien mse to ko kepa na ete bino so ba to kosa bino bola na ba vatia pambana eta bino azai lo kote azana solution mo ka kopesa biso tena bi mais siko bofani ka boye bozaka na pasi mais malama bokende na no bomeka soki simite esimi na ngote ole bofanda ka boye bomekite bozo kimena na musika abi rien tika mama na biso ma pambana tika maman na fai natali nabi non nabi mais ngapi nazana ma problème nanga bango bazoboya na bango tika ngana ke nanga na expliquer ma ba difficulté nanga na banokende na pusani pembe na ye na benga na bi papa Simon Kimbangu na mona ke na longa papa Simon Kimbangu kyangani na benga papa Simon Kimbangu tanga yo ikamba mo atelemi abalu longa tali abi atuni nga yo yebinga ngabi oui na yebi ezayo papa Simon Kimbangu abi yebi nene ngabi ezayo o se déguiser pe o limiter bato ba reconnaître que ezayo mais ngai na moni na yebi que ezayo na yebisi na bi ngana moni yo tozolika na yebisi batebele awa bazolela ba difficulté ba ya pa na yo bazoboya na bango
n'insiste bazo boy ya nga moni nga na ya na yebisa ma ba difficulté na nga na zana ngo abi osali malamu apa abi na nga bon tozoke na yo na kamba abi toke na kamba siko na tani nga daki na kimukolo na na nzete nga simaki na démarche to tamana na bi me boy to kokoma mukoni po ndengo zo tambola to zapena mutu kate lokote to kotambola makolo kamba na musika to kokoma mukoni abi na ngai ko banga te komite musati to sala ka emet to komi ngabi bon ba moko asimi nga to wana na lo ba ko to emet te acheka ka pamo ka ni klede to se retrouver na kamba siko to komi la tali tala batebele ezaki lokola journée moko siko ezaki elaki fête moko munene ezalaki na sikoyo bato yemba bato sepela te babane ko zela kaka ye akoma po ba démarrer fête yango mama to komi bato ta ba moni ba badi ko sepela tout to komi mama abinanga omoni to komi abinanga bon yo kende kuna bato moko bafana kana de bato na siko bazali ko enregistrer bato soko ye OK kuna bango ba enregistrer yo et puis na monaki et c'était bien organisé très propre là tant na kiwana ba enregistrer ngai ba kominga mama abi yo siko na nikamno il faut kende kuna na département na kuna ne ba otali kamna yo mais na kati ya bato babane ko enregistrer na monaki mutu moko na yebi ba enregistrer kaya batinga no kende siko kuna na nikamna yo faut kende na département wana alamuke boye naza après d'ailleurs se retrouver na lamuke natali na ndoto voilà ndoto yango wana bandeko toyoki fwe na biso ndenge alobi wana eza kaka bato mpasi mikakatano bato baza na baproblème sérieux na Congo bapasi badifficulté partout na monde atie bamaladi balingi kutu kobenga molimo santo ayede bango te tata Kimbangu ya edana ye so kobengi ayaka mbangu aye koyede yo aya mbangu ndina yemse bino nga so na komi na baproblème mo esuka na mo suka Kimbangu alobi yango bato baboyi na bango bazomona boza na papa Simon Kimbangu me boboyi na bino kokenda yede bino aosalani soki papa Simon Kimbangu kiangani azali nzambe pourquoi Congo ezosouffrir ekosouffrir po balingi ko reconnaître ye te balingi kondime te kofinga ye makambo nyonso bongo esouffrir te ndeni ntango nyonso bana Israel totanga na Bible bandeki kopesa nzambe mokongo nzambe mpe apesa ye bango mokongo bolimbisi na luka totia mosusu yango voilà na kati ya ndoto oyo je me suis retrouvé quelque part nazalaki na ndako te mbala moko événement moko ya monene esami na mokili nazomona bato bazali en débandade bato bazali kokima par-ci par-là moto nyonso azali koluka ase sauver ngai mpe sika nazalaki nayebi mais événement wana nayebi mais ngai mpe fona luka il faut na se sauver mais nazoyeba te nakokimela kote nini et là je vois bato baza kokima oyo bazokota boye oyo bazokende en désordre après naye kotala liboso boye namoni groupe ya bato mosusu ezali sokona ebele na kati ya kokima wana natali na mopanzi mosusu namoni groupe mosusu ezalaki bato ya kimbangisi ntango bamoni événement wana bazali kopusana bagroupe mosusu ezalaki ezokopusana mpe bango babi makambo oyo esalemi makambo papa azalaki koloba na biso yango oyo esalemi babandi kosepela babandi koyemba makambo yango yango oyo ekokisani ali babandi kokende bazokendaka bango mpe bazokende na nzela na bango ofo bakende sikonga bino nga nakokende bikendela boye te je suis en train de regarder nzela ni fona kende moko sika na telemaki naki mongongo elobi nanga bi obosani bayebisaki yo soki omoni ntango makambo esalemi tala likolo komona loboko na likolo ekolakisa nzela ebongo yo landaka nzela loboko wana ekolakisa yo moko mpe natomboli miso likolo namoni tala loboko moko ya monene me bato nyonso te nde bazomona loboko wana eza na bato oyo bazali komona loboko wana ebele bazomona yango te sikoyo atai namoni loboko yango etie misapi etani misapi mais bakote ndenge mpe etiaki misapi wana banzela ezalaki bisika yango nyonso mpe eza na nzela et pendant ce temps bato bazokokimaka kaka après nga nabi me misapi yango loboko namoni sikoyo ezolakisi nzela me misapi nyonso ezolakisa nzela sikoyo nzela nini efonana bayeki soso vango elobi nanga non balobaki soki omoni loboko wana landa ne nzela oyo pusu ezolakisa te mosapi oyo mokuse ya monene abi landa ne mosapi wana landa kaka nzela wana loboko wana ekolakisa nzela yango wana natali mpe mosapi wana ya pusu wana monene ya mokuse nabandi kolanda nzela wana nabandi kokende soko bato na jeté pas bato baza ebele bazokende bokoma na croisement babalabala ekabani ebele bamosusu bazokokota banzela mosusu bato bazokokotaka te moto to azoloka ase sauve
ngai siko so na komi na termi na tali so loboko wana omona etourne elakisi ngai nzela oyo fona nalanda na bandi kokende na koma so na ba carrefour ba rond point ba balaba ezokabana de ndenge ngolo pa bate bana soki komi esika ba bale kabani mais faut voir batu na bazokota bakota po de batu na bazokota nga na otema koma natali loboko wana elakisi nga nzela na kei ezali pe na batu balanda kaka bango pe banokende ka nzela nga za okende après na komi so pasi mo banzela soki kabani bele nabi awa fona tala siko ndenge baneza ki na otala loboko ba so ko compliquer na taille ngabino nga na yebi lecture plan ne basala lecture plan il faut natali tali bien na kakila bien heureusement na basala lecture plan ne ko tala ne mona nzela oyo na oyo même nzela ekeka kaboye et tout ani liboso après abalo kende na tana pusa liboso ba mona yabi siko yo zo kende kuna banotiki oyebite soki bazande nini malamu fo zongo ko zo bango po tamso ba yebi nzela te ba ya okende so ndeni ba mona bia wi na bande ozonga na bina ebite na mona bango na zonga na pusa ni bosa na moni bango pe bango nyonso bazoko kima seulement ne bazaki bango nyonso sika moko bazoko kima bazali batiba ke ba to na moni bango na récupérer bango to keiti to landika nzela na na yebaki ana pun to kei to pusa ni bosa na moni kimia mbala moko ale to kei mais bato bele bakota ki na banzela mususu wana voilà notre liboso merci Doto kinde fwana mso alobi na ibsa ki bino ke na temps o ezoya to bongisa basaki ya randonnée to bongisa biloko nyonso mutu na mutu akomona signe na libanda mosusu bakoloba na o na ndoto to na faso nyonso na ntongo exemple na opesa bino na ntongo kende pa mama Deline adresse yango oyo wana ka exemple eza teke boya pa nanga exemple kaka bayebisi oke na ntongo so olamuki kende pa mama Deline ozomona donc basigne bato mosusu signe kezala kende boyebota dole bobimi wana boandi kotambola signe ezolakisa bino ndenge nini bokende yebisa bino bandeko makambo ekosalama esalama toki fwa na biso alobi yango bayebisaki do na ndoto wana bayebisaki eke soko omoni boye esala mosapi so etie boyelanda ndenge mosapi ezolakisa boye kendaka nzela wana amonaki mpe bato eglise kimbangise basepeli babie makambo papa ayebisa biso yango bandeko na bato eglise kimbangise bayebi makambo ezoya bayebi yango très bien biso tozwaka ngolu na barévélation nzambe aorevele biso mais bango bayoka yango na baenseignement baza bien enseigné eloko moko te esiprendre bango na mokili oyo ozomona ok to continue na ndoto ya mibale nazali kaka kotambola na kati ya ndoto naza kotambola nakomi esika moko namoni bato misatu batelemi liboso esika bato yango batelemi namoni tineli moko esalemi entre bango na likolo na kati ya tineli wana ezalaki na puissance moko kosaka nango te eza lokola aspirateur de soko komi kaka pembeni wana easpire yo ebendi yo ezalaki très puissant nano namona puissance ya bango te mais bango batelemi kaka na se wana ezoko aspire bango te mais en même temps nazomona ondele neti so mpe baange bato kokita baza komata mais puissance wana ezalaki très fort ntango natali malamu namoni bato misato batelemi natali koto namoni papa kisolokele natali na katikati namoni papa diangenda natali so na mopanzi namoni papa oyo mosusu papa dialungana nabi me oyo eza bango te mamona mona papa diangenda benga abi mwana yaka kotelema banga abi na kotelema po abi nanga yaka kotelema nga abi non place nanga na kotema te nabi parce que puissance eza na soki nakomi na koto place wana te gaspiller nga abi non nakoya te abi nanga yaka nga abi non nakoya place wana te po puissance wana nakomi la même pas ekoaspire nga deja pendant ce temps kuti nazoba moto moko autaki koto oyo aye aleki nga ntango kaka aleki apusana yaka pembeni namoni aspire ye nabi omoni yabi nanga me yaka nabi non place wana ngambo aye na ya eza te apa abi nanga omoni sikoyo nguya na bokasa nzambe apres namona papa kisolokela benga abi yaka landa ngai tobandi kokenda ye mais ntango tokende bamboka nyonso eza kuna molili mais soki tokei soki kaka ye anyati lokolo na mboka wana lumière epeli partout nazotalaka natala mboka nyonso tokokoma na soki kaka anyati lokolo lumière epeli partout ti mona abi na ye mais sikoyo yo ozolingo olakisa ngai yo nzambe to nde nini comment ça fait-il esika nyonso tozokende omona eza molili na mboka mais soki tokomika yo anyati lokolo mamo lumière epeli atali ngai aseka abi tokei ngai abi non de soki mponga na ndima yo nzambe mamo natali na mosika namoni mboka moko kuna eza molili na bi na ye mpona ndima omoni mboka wana namona kuna nalingi opelisa mwinda soki opelisi minda wana nde na kondima aseki abi nanga napelisa minde abi nga moko naza deja mwinda naza lumière sikoyo nakopelisa so lumière ndenge nini mamo abi nanga yaka tanto opusani atitanga natika lokolo na ye boye
mine de pele partout mboka ngo comme éclairage moleli nyonso disparaître. Voilà. toyoki nde ndeko na biso alobi amonaki papa dialungana papa kisoke na papa diangenda toyoki ye po towela temps vraiment nde nazoloba wana nzambe azali totika tembi aza kimbangisa te naza na audio na ye mosusu abi aza kimbangisa te nasololaki mpe na ye nzambe atalisaki makambo ebele amonaka vraiment bango makasi donc aza kimbangisa te naza na batémoignage ebele na kotiela bino mpe mosusu tokende ombango mosusu na baoyo Maman Deline, shalom, Maman Deline, Zambé la bombe, ah, na sepeli bena tondi laissez parce que ndenge na otolanda vidéo on a bien mis ça toaki bino 4 ça no mona na te na pamboli Nzambe to po modolendo ndenge olobi ke yope no yima no ba on Nzambe Nzambe te na ndima papa simo mbango pona ngai ndela yo kana pongo ndema ndo ka prophète ndenge na ina linga kana ndima kana mutango bimba kana prophète na ngai na ba ngo chaque jour ka prophète na ngai yamboka na ngai na ka fiera papa simo mbango mais lelo ko bomba yi mosusu oyo na pambo na Nzambe oyo malelo ekopesa nga kimia pe elongolinga nako yima elongolinga nako ba bitune bele ezwe na mutuna ngai donc na ona yoki pana lelo la elongolinga makambo nyonso wana Nzambe vraiment apambo mama Deline ndenge Nzambe azo révéler po makambo azo révéler yo mutu akoboya ngo na yebi kisoza nani yango po aza na mulimo Nzambe makambo kula azo révéler yo akoboya ngote akonzima ngo po eza ma tout droit yango na sepeli na pambo Nzambe ndenge na yoki ke papa Simo Kimbangu papa Odiangenda wazana kamba na mfuswana baza mutu moko ndenge mbona ndenge video Yesu Masia azali na kati ya papa Simo Kimbangu baza mutu moko en tout cas na assurance na pamboli Nzambe nango mama Deline zala beni yo pena na ba ton pour midi oza pena mo lobela Nzambe lo Nzambe oyo asala apona yo nde ndamu lobela Nzambe donc nyonso lo ba utaka na ipa Nzambe na pamboli Nzambe na c'est vraiment la réponse nanga on a su lelo donc o lekina mutu na ko yenga lelo elongwe ya ona kufuka mala lelo na komba tata papi musanto kusenga ba olimbisi na ndela ndoko yima na ndela ndoko kanisa ke boye donc lelo kana yoki vérité solo uti ko utapa yemo Nzambe na bomoy na yoki yango lelo ya ona na pambuli Nzambe pe na tika ona ko pambula manko Nzambe allo bango ko leka Mama Deline Nzambe allo bana osi ko leka mingi ko leka po tout ngo besoin en tant que toi na Nzambe merci vraiment pour ya pour malamu et puis ni na tuna boye mi balé ona kana mi tuna pe yano nazana ndeko nanga moto zana awo na dembosha na Holland to utine musika to utake twakene ba Holland na baka propre ndenge moko yasema kimbanguste iye azola ta pantalon iye azola ta ba biloko matoi iye azochane ba chaînette et puis epana bango na kisa kimbanguste baza na kana kutoke ta église na bango alabi nga pa moi sipe ate ya donc na yebite au juste Mama Deline et puis la ba vidéo mikolo na tele na ngai makabaki papa Simo Kimbangu eza presque tele na mbimba ndeko yembaki nzembo moko lobi awa na nga kuto ko banzembo na moyema chaque jour pour ça la makamba papa Simo Kimbangu mikolo chaque jour banzembo moyema ngo ekomoya na mutu na ngai sikoyo nazombla na mona bango basala ba biloko matoi basala ba chaînette basala biloko nyonso tu na nzoto na bango yango na tu na pa na yo hebite d'abord yo peut appeler kamako lobati Nzambe kaka ozo révéler so nyonso da basuki to longola ba mama biloko matoi to longola ba kamusi to longola mais bango siko bazolo ta biloko matoi na hebite siko pela seboni yango kaka na tuni mama na nga tu kama Mama Deline pambola mazala beni donc ndena ba kango na moyo ata ba ko longote d'abord Nzambe oyo pona yo asa kati na yo ba ko liondeni ba ko boma ondeni ba sala utuni eno kote donc ba ko lemba yo ba lembi yo ke tutika pando ba ko lemba yo po yo sa yo moko te ozana kati ozana kati Nzambe Nzambe apona yo asa kati na yo yango nazala fier ndenge mo bako koza étoile oza bon peko oza à part donc ozali lokola eli o anopsa ba elite mais o afika ba message eza yo donc pourquoi pour nous depuis maman o peka message ya modelo e po bata ba na Nzambe ba lamuka na pongi zala beni mama na ngai zala beni na papa na ngai Nzambe la bomo abomba bino za ponto lento abomba bino na komba tata ya mwana pe olimu santo amen boyoki na matoi na bino mutu oaza parmi 25 les messages ezoya ata Nzambe nano a révélé te molimo santo aza kati na ye azotonisa mamba mona esengo bandeko nanga naza na ba audio Nzambe a révélé eloko te mais lere ayoki ka tolobi abi comment bango balobi boye Saint-Esprit aza kati na ye abandika ko sepelisa ye boyoki bino moko awe
boyoki donc oyo ozokota baduti makasi na makambo ya papa Simon Kimbangu mitala bien oza parmi 75 ou bien ndenge nini po bana nzambe bazososola yango eloko makasi oyo atuni ngai awa ayebisi nga en tout cas nazozwa bakestion yango ebele ebimi par hasard nde natie nini na ye mpe boye ebimi sina arépondaki ye mpe bandeko na nga atuni question alobi mama Deline yo loba na biso bameshe bamaquillage totika barouge à lèvres banini babilo ya matoi mais lelo oyo tozolanda tokomi kolanda bato ya kimbangisi te tokomi kolanda makambo bato ya kimbangisi tozomona bango na babiloko ya matoi na barouge à lèvres na bamaquillage tozomona bango nango alobi ke ndeko wana alataka pantalon aza moto ya kimbangisi me alataka pantalon atiaka na ye bamaquillage atiaka baperiki na ye na motu bandeko na nga nayebi te so naloba nini na question o mais sina répondaki nayebi na likambo ya oloba nayebi likambo ya oloba mais ndeka na oloba ke naye kodécouvrir bato ebele bana nzambe oyo asolosolo no batiki mpe bamaquillage te nakutana na bango na nzela nakutana na bango na bamaquillage na basile na bameshe na mutu mutu akutana bi mama Deline makambo oloba esungaka ngai esunganga mais ozosentir azoloba mpenza au fond du cœur nde azosepela naza moko na opesa bino témoignage na video mosusu na obongisa nakutana ye na moko nayebaki kutu ngai teke nga nde mama Deline mais azolobela yango kaka tokontinue toloba bandeko naza na audio mo ndeko moko atindelaki ngai nazoyeba te so ezalaki nani atindelaki ngai onabeta yango kaka toke na 20 minutes bolimbisi tokenda ta na 1h30 ya otali ndambo bombi tokende na oka nasisa ba audio oyo napesa mwa témoignage wana soki namoni ona otiela bino audio yango so mpe ndeko yango oyo atindela ye ngango atindela nga message mama Deline tala eza ngam natindelaki yo audio wana na otiango na bosa so ezalaki nani mais aza mpe asa tosolola na ye mpe bien mingi mais atindela ye nga audio le na loba makambo te to se depuis totika bameshe totika biloko wana ndeko wana atikaki nalingaki kutu fe nasala yango video mobimba mpenza ndeko wana atikaki kotia bameshe lere atikaki kotia bameshe après le na lobaka mpe makambo ya kimbangise akomaki kolanda bato ya kimbangise lere akomi kolanda bango kaka na bayoutube nde ka biso tokomi kolanda azolanda nde amoni ke balata na bango babilo ya matoi ya mike nde ndeko wana azongelaki bilo ya matoi ya bavisi ya mikie nazoyebisa bino azali aotindela nga message na otiela bino yango nayebi ke alanda nga lere nyonso aotindela message na otiela bino audio wana mpo nayebi ke bato ya kimbangisi mpe ebele bolanda nga sikoyo alobi ke leri amoni bango balata bilo ya matoi ya mike ye pa bandi kolata bilo ya matoi ya mike alapre wana nde abande kolanda makambo bato ya kimbangisi azomona papa Simon Kimbangu kiangani azomona makambo kaka bakimbangisi nde biso toyebi tolanda oyo tolanda yango nde après alala boye abondela makasi alala azolota ndoto akei amoni bato bazokende kokota na clôture moko porte moko ne baokende kokota na kati wana siko papa Simon Kimbangu kiangani na kati ya clôture wana lere azokende nde bato bazoya bazokota bato bazoya baokota ekomi kaka na tourne papa Simon Kimbangu kiamangani na bino yo okokota te abengani ye papa Simon Kimbangu kiangani abengani ye ye alobi ndenge ni papa Simon Kimbangu kiangani namonaki kaka na tele lelo mpe namoni ye na misu boye mpenza bato nyonso bazoya kokota na ye nga abengani nga abina nga na kokota te mpona nini atikali libanda bamisu baoya baokota atikali amona mama moko awuti kuna na ndako moko kaka kote ya clôture yango aye ayebisi mwana oyebi pourquoi papa Simon Kimbangu kiangani abengani yo yebi na yebi te ayebisi alobi azalaki na complet mo boya jipi selon explication na ye
comprendre amona ke eza kutu jipe yango eza moi mukuse na moi genou nde biso to mo lata biso bloka milai donc amona mukusa lata yango te eza noka na ndaku nde mama na ise mwana abengani opo yo jipe wana eza mukuse oyo oza nango na ndaku na yo eza mukuse ya mwana bilo monde ta bonso na bosante nde après ekolamuka bi jipe nga pe nalataka na ngango te koma nakoki komona boya comprendre yango te asuku ne pas bilo mato ya tia bandi kokee na nzela Saint-Esprit alobi na ye omoni ndoto oyo lotaki eza bilo mato oyo ozotia abi mama Deline kaka nde na longola ki bilo mato wana na nzela okoki ko imaginer te mais ndenge ni bataki mbangise bazolata na bango babiloka matoi ba maquillage ba rouge à lèvres nga kaka na zongeli kaka bilo matoi kaka ya mikie metala makam na moni papa simo ki ngani abengani nga bande ko nazo ibisa bino eza na bato oyo nga na yebi na solo la kana bango basambela kana église kimbangise mais nzamba pekisa bango babilo matoi balata ango te balata pantalon te baltiaka rouge à lèvres te batia maquillage te loko te baza kitambala na mutu mais baza na kati ya kimbangise wana o tozo mona biso nyonso bazo lata ba maquillage ba nini mais eza na batu kaka na kati église na balata ango te na website no bazali balata ango te pe batika na sa batu msu na sola na bon batika biloko wana batu msu baloba kara te baloba na biso to tia na biso me makasi te boboy bon na yoka apeke bango moko baloba ke papa simo ki manki ngani je quoi aloba ke bana na ebele bazali banda soki 90% ya bana na bazana libanda do soki 90% bazana libanda donc c'est que na kati na baza combien ozomona bande ko nanga to landa te ke bataki mbangise balata blo mato tika na lata nanga bataki mbangise batiaka ba mesh na se bitamba na bango tika na tia mesh na se kitamba to landa ngote bande ko nanga to landa ngote atamuke to landa ngote miso pozo mona bongo ke suke vimbi nga ozomona nyonso eza suki nanga o eza suki na ngai yango eza suki sirota msoko mona mutaki mbangisa lati boy yo kansaka te mesh na mtu te yango eza suki na bendi nwani yango awa eza suki na ngai ozomona okomona ke mutaki mbangisa te bon kitambala evimbi na mtu okansaka eza meshi te ko oza la suki na ye ozomona ko oza suki na ye moko donc yangwana bandeko na ngai to landa te biso to landa te ndenge ka toza boye eza temps oyo nzambe moka yebi nzamba loba na nga na obomba te nzamba ba église nyonso feza la restaurer na yebi te kimbangise eza la restaurer na nini na yebi na nga te ozomona tokola mukape boye na kimbangisa na balobi pe ke bato batia su ba rouge à lèvres te menga na yebi ke balata ba pantalon tozomona siko ndeti ndeko na biso alobi ke muninga na ye wana azaki mbangise me alata a pantalon nga na yebi ke bapekisa bango ba pantalon eza na bandako do tolanda te ba osi to se dépiller to kende liboso ozomona mutu o nano atiki te eza problème te nzamba yebi akotika yango siko yo oso tikaki ozongeli po moni ya tikaki te eza mabe makasi eza mabe oyo so pusani kende kaka liboso bango pe bakoya eza na temps na bango bakotika nzamba okuta na moko na ngongane batu msuta msukutu nzamba otika bango na dernière minute akotikisa bango biloko na dernière minute penda atikisi bango ozomona pour yonga na oloba na remake bana nzambe ebele bana ebele ya nzamba mpungutu lendo bazana na ba mesh na mutu bazana na ba maquillage na bilongo na bango nanu batiki onte mais bayebi ke eza mabe bayebi ke bakotikamo bayebi ke baotika mukolo nzamba kolinga na moko baotika na bango yo ozotika biloko wana kozongela ngo te pozolanda bataki mbangise bazotiango bandeko kozongela ngo te naza na témoignage wana papa simo kimbangu kianganyika kwa zana kamba bengana kie na ndoto abi okota te mena moi bo nzamba souffre ya ibiseke eza pona biloko matoi na ozolata mena ndoto wana ndeka ba ndoto ngo ezalaka amoni mama moko ibise bipona jipi wana mukuse me ya lata ne pe jipi ngote ozomona donc nzambe asunga biso yona kokai ko répondre pour ekoti na témoignage oyo nazali na choix il faut na répondre quand même
donc biso ba auto tiki biloko wana to tika bande kopé ba koya ba oloba to moni se na biso ota azana ba meche akangi meche na na mutu ya mwana meche na si bo mona bien te meche na wana ondeza ya pembe kutu meche yango nde basangisi ya pembe na noir azana ba blanc matoi na azana na eboye malgré atene ba maquillage ya makasi te atene maquillage ne simple mais nzamba ke koyebisa ye alobi na yeke alobi na yini na yebisi ke loba pe déclarer pe pona kimbangu donc aza mwana nzamba mpuntulendo aza mwana ya nzamba solo solo mais biloko o azotia nzambe moka yebi nga mama Deline na lobaka po nzamba loba eza na bato msusu ta msusu nzamba azotika bango te batika biloko wana poso batiki biloko wana baoza na bitumba makasi baolonga bango ya nzamba azozela bango baotika wana dernier minute eza lokwa babiso ba oyo te nga na banda kosola na nzambe banda 2002 mais ti 2019 nde kolongosanga ba mesh 2019 ay kolongosanga ba mesh po ayebaki ke makambo nga na osala na yo oza na bitumba makasi koza na biloko na bango te donc nzambe ta msu na bato msu wana ndenga na lobi ta msu na bato msu me kozela te po biloko wana eza mabe makasi donc nzambe kaka asunga biso donc to juger mutu te ke lokwa azotia na ba meshi boye c'est kaza ya nzambe te po nga bato ebele na ko comprendre batika ki ba meshi o baza ya nzambe te ebele batiki ba meshi batiki baza ya nzambe te mais yo so tika ki tika na okaka yo za na avance okeli tam su nzamba ataki yo na mutema o tika ngo avant po ayebi ke oza na bitumba makasi mitikela déjà biloko o po bakozwa na biloko oyo bato ebena oyebisa bino babima na YouTube o mongu na sa zwi bango bakomisi bango mpe basirene ozomona bakomisi bango mpe basirene donc nzambe asunga biso vraiment to no bakisa ba audio mususu no sa pe video mususu no bakisa ba audio ona na tete en tout cas to suka wana pona video oyo nzambe amona moko na moko nazana ba témoignage ebele o batu bazotindelanga pona fumu kimbangu do ezali so to bito banda koloba to banda olobelango to na choix te to banda kolobelango yimoko tala mwana mwasi oyo se na biso oyo na lakisi bino alobi bia binzamba ebise pa nazongisa na suka nazongisa bino yango famille en crise na libino mingi nasi bomona nalingaki na loba likambo oyo lobi mais comme lobi mama botinga azalaki malade alamukaki bien te donc moyen na loba mpenza ezalaki te ezalaki na 4 heures na oprie naosala badéclaration na ngai après nakomi place oyo esengelaki naloba ke jésus akufaki satan aza lokuta akanisaki so amemi jésus na croix nde ayokisi ye soni nde makambo nyonso tu ekosila ekobeba kasi koma alokuta aza na makambo oyo ye amonaka na mosusu oyo ye amonaka te après ntango nazoloba bongo nayoki kaka saint esprit esoufflenga loba kimbangiste loba mpe mponaki na simon kimbangu diable aza lokuta atie ye na ndako moko ya moke ya mokuse koyaki soki bakotisi ye wana lobi akufi oyo nzambe na bonzambe na ye akomisi ye na niveau ya tai wana ndako wana ekomi monene mpa na ye bango na niveau na bango bato bamonaki ke ndako wana awumela ata kokufa oyo nzambe akomisaki ye na niveau ya tai wana donc ndenge ndako tovandaka na bandako ndenge nzambe mpe akomisaki ndako wana mwa kikuku wana azalaki eloko alobai na nga naloba kaka yango wana na déclaration na nga ya 4 heures nalobaka na déclaré mpona likambo wana yango wana alobi na akobomba yango te
il faut batu mingi batu nyonso badeklaraka bongo soki bazodeklare bongo nga nzambe nazozwa lokumu mpe place nazali makambo nyonso moto aza na posa likambo nyonso tu soki adeklare na makambo wana na osalango mpe namonaki loboko ya nzambe vraimen nakumisi nzambe aza bien amimonisamaka na bao balukaka ye nayokaka nzambe alobelaki nga nzambe asalaki nga boye bandeko boyoki yango alobi mutu nyonso akobanda kodeklare bongo abiyebisa bato yango mpe abenanga Deline loba yo mpe tozoloba nga mama Deline nazoloba Kimbangu aza nzambe molimo santu ye mutu alobi na mama na biso ayebisi ye abi oyo bando deso ozodeklare bonga nzambe na ozwa lokumu bozoyoka nzambe ozwa lokumu so mutu aodeklare bongo esi eza pamba mutu abongo yo benge prophète ok loko aprofetizaki nzambe atellement malamu bolimbisi video eke inevent tolanda yango naza na baaudio ebele mpona bato oyo bazomona yo nde ozolala yo nde ozotikala biso toyoki okosutuka bato ebeye baosutuka eloko na ndeko moko abi mutu mwindo ayebaka Kimbangu soki akufi nde alaki koyeba Kimbangu kuna naotiela bino video mo ya se na biso moko auta mpe kokufa mpe ya sonam bon azotravaille na molimo abandaki na mosuni naotiela bino yango naotiela bino video na ye se nani nabosani nkombone naotiela bino yango vraimen namonaki bavideo na ye naotiaki ke video mpo boyoka ye mpenza sa akufaki mpe na akufaka akozalaka na koma na kala alapres ayaki kozonga akutane na papa Simon Kimbangu na badiangenda kuna nde bazongisaki ye aza na témoignage mo makasi naotiela bino témoignage na ye azongaki alobeli papa Kimbangu alapres aye kozwa ye aye kokesi ko azotravaille na monde ya molimo azotravaille na molimo nzambe azwa lokumu mpo nango en tout cas natiki bino nzambe aza na moko na video oyo koyoka natieli bino mpo boyeba ke ezaka nga mama Deline te naomona makambo oyo papa Simon Kimbangu ezaka ngai te bato mpe ebele bazomona bato mosusu mpe bakomi komona nga parti le nga napesi video le temps yo ozozwa temps ya kolobaka mabe mpo na nga mama Deline abungi tala azoloba Kimbangu aloba Kimbangu tala bato mosusu baoprogrese nzambe azolakisa bango en tout cas nzambe azwa lokumu mpo nango merci kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen.